nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki. Biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki. Ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Keke nyonso komona yo mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Tusa ensambu zonge kumwetu Yesu Kristo yozola kwa mitata nzambi wasi yontwadi watatamanda wavelela bika kwa masikilanga munaitotuka ya kwa ilevu se yemwani tatamanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo toza na date ya le 4 août l'an 2026. Oyo tozali kokanisa malekaka na 1951 na date oyo. Soki batata batikalaki kolakisa biso badate nyonso oyo ndenge ezali koleka na kati na lingomba ezali na ntina. Badate wana ebunga na biso te po ete tokanisaka batata likambo nini tolandi ba témoignage ya bato na leta pe ya bato na mangomba oyo baye kokanisa na biso elongo na mokolo oyo na kati na Yerusalem. Batei biso mingi biso kolo likambo tolobi nini biso ba jeune Ejeki Union de la jeunesse kimbaniste ya mokili mobimba bango batei biso balobi ete na wa ministre balobi ete tokosama te ke bayebisa biso boye ke tozali nanu bilenge toza nanu bilenge tosala ndenge elingi biso surtout na tango oyo loyenge batei biso. Papa gouverneur ya Mai Ndombe alobi ete nkamba eza kaka moko koloba ete biso kolo likambo tososola ndenge batata batikelaki biso. Soki tokanisi na mokolo na lelo oyo ezali ke le 4 août na 1951, encadrement ya la jeunesse Papa Simon Kimbangu ye moko abanda yango koloba ete ndenge akendaki kofanda kuna na Mbanza-Nsanda 6 juin jusqu'au 11 septembre 1921. Kolongo na ye mboka Mbanza-Nsanda na le 31 septembre wana na nzela na Mvunzu kolo Yesu alakisi ye bilenge oyo kotambusa kasi bakoyokela baboti te. Papa Simon Kimbangu esalaki ye mpasi
ayebisi badisiple bazalaka na ye papa nkolo Yesu alobi ete bilenge bana bakobotama liboso na biso bakoyokela baboti te, baboti to badisiple bazalaki na papa Simon Kimbangu liloba na bango soki biso baboti toteyi eke bana bayoki na bango te, wana ekozala foti na biso te, pamba te toteyi me bayoki te. Réponse wana esipilisaka papa Simon Kimbangu te, alobi te bana soki babotami baza na baboti na bango, ata bana batamboli na ndenge ya mabe baboti totekoki kotika bana te, esengeli ko encadre bango, pamba te mwana azali kaka mwana. Le 11 septembre 1921 na ndenge akomaki na gombelo tete pe na gombe matadi komona eke bana babimi na baklasse balandi papa Simon Kimbangu po bamoni ete nzambe na biso. Kasi papa Simon Kimbangu alobi bozonga na baklasse bokende koyekola, ekolo ekoya oyo baye kokolonize biso bakozonga, bana na biso soki bayekoli misala nyonso bango bakotika, bango bana na biso nde bakosala yango. Bana bayokelaki papa Simon Kimbangu, tala lelo oyo ezali komonana ete bakonzi na biso ya mboka, chef de l'etat, biso na biso moto mwindo ezali te tata Simon Kimbangu akosaki te. Ele touti komona bandeko nyonso oyo baza koencadre biso bajeune, biso na biso elakisi tata Simon Kimbangu akosaki te. Papa gouverneur ndenge aza na biso awa, ndenge azalaki na biso awa, toyoki maloba nyonso ya apesi koloba ete papa Simon Kimbangu akosaki te encadrement ya la jeunesse. En 1951 wana na le 4 août tolandi matei ndenge bauti koteya biso banda na banzembo mabondele oyo euti na mokanda na tata Nzambe basali kokanisela biso, biso ba jeune bilenge, encadrement na biso nde baboti basali kosala, pamba te kati la Lingomba tokolobaka ete la jeunesse ezali nde avenir ya Lingomba. Tata Simon Kimbangu tolandi matei ndenge bakuti koteya biso na bandeko basali na ba ministre na ba papa gouverneur, totala bolenge na biso te, tikete toteyama ndenge papa Simon Kimbangu ateyi biso, mama Mwilu ateyi biso, bambwala misato bateyi biso. Yango esika wana na lelo oyo papa Simon Kimbangu kianga nazoloba ete tozala bana botosi na kati na bolingo mibeko pe misala. Mwana oyo akotosaka ye nde baboti bakopesaka mapamboli ya koleka. Nzambe pe na ntango wana azali nde kopambola ndenge bakolobaka na Kikongo, mwana oyo aza na mayele te oyo azali ete mayele oyo tata Nzambe apesa ye aza na yango, kasi azali kolanda bisengo ya mokili wana nde mama musala na ye konionga kaka. Kasi mwana oyo akosepelisaka baboti akozalaka mwana
botosi wana esengo ya tata. Yango biso tozala na esika oyo ete batata na biso bamama na biso tokoka kosepelisa bango na mateyi ya kitoko oyo bazali kopesa biso, pamba te lingomba eza kotalela biso mpe toyebi yango malamu. Etamboleli ya malamu ekouta nde awa na Yelusalemi, ekouta na Yelusalemi, yango nde ekokende na mokili mobimba. Tozala bana botosi koloba ete lelo oyo mpasi eza na mokili, mokili mobimba eza na mpasi, me biso tobengami ete bilenge ya tata Simon Kimbangu mpe bilenge ya RDC kolela oyo ekopesa kinya na kati na mokili ekouta nde kaka awa na Yelusalemi, na kati na mabondeli. Pasi oyo ezali komonana etali surtout biso bakimbangiste, biso bajeune kimbangiste, pamba te bilaka batata esi batikala kopesa biso yango. Soki bomoni boye pasi ya boye, bolela na mabondeli, bolela na mabondeli. Pasi ya ndenge nini mobulu ekoti na mokili mobimba, bambongo bazali kozwa bato kasi eza kotonda na bato te, kobomana ekomi mingi, makila ya bato bazali kotanga, bamalade ya ndenge na ndenge, makambo ya ndenge na ndenge. Tokosala nini? Nzambe ya tata Simon Kimbangu ye nde nzambe ya bilaka. Totia makasi na mabondeli po ete manso ekoka kosila. Yango biso bajeune na kati na Yelusalemi, nzembo oyo ya kolela na mabondeli, yango nde papa Simon Kimbangu kiangani apesi biso choral dirigeant. Pe moko na bino bongo aya kolembola nzembo wana na Lingala elobi nini? Papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete kobondela koyemba ezali kobondela mbala mibale. Soki totali mingi pasi eza komonana, kolela mingi na biso bajeune toyebi eke nani tosali te, tozali nani bilenge, esengeli mosala na esalem, esengeli tosala po mboka ezala na kinya, kasi totika kotambola na ndenge ya mabe, totambola na ndenge ya toli ya malamu. Yango choral dirigeant.
Na kombo ya tata mwana pe tata mwani mosantu. Merci papa na micro pesi biso mpona explication ya nzembo oyo. Nzembo ezali nzembo ya mabondeli ndenge papa oti kolobela yango. Makasi na biso nyonso ezalaka na mabondeli mpo yango nde monduki na biso. Nzembo elobi boye kuna toyembi yango na Kikongo, awa na Lingala elobi boye pona bayeba koka na mosala oyo. Pona bayeba koka na mosala oyo na likolo kembo esengo banzembo ya esengo ya bosepeli banjelu kuna na likolo kosepela na kosepela. Kasi biso awa na se pona nini tozangi kimia banjelu na likolo kosepela na kosepela. Kasi biso awa na se pona nini tozangi kimia tina nini tozangi kimia. Bitumba bitumba yango wapi? Bitumba na mangomba, bitumba na leta. Na bisiko koyeba teke bitumba ezalaka me ezali bitumba makasi yango na bayebisi biso bitumba na kati ya mangomba, bitumba na leta, bamaladi mabe na mokili mobimba ndenge papa oti koloba, baepidemi, kobwaka bambasu nyonso oyo tokoki koimagine ya mabe yango etondi kati na biso. Kono Yesu yo nde otindela biso ntoma, loba mongongo na yo po ete mokili mozwa kimia. Wana ezali parti ya refrain. Bitumba awa na mangomba, bitumba na leta, bamaladi mabe na mokili mobimba. Donc mokili nyonso toyebi ke eza mokili ezo existe na mokili makambo wana ezali. Kolo Yesu yo otindela biso ntoma, loba mongongo na yo po ete mokili ezwa kimia. Kupe ya mibale elobi bamisusu to basusu babosani ete yo ne nzambe, nzambe ya nguya nyonso, bamipesi na bamayele mabe ya mokili oyo. Kolo Yesu belamela ngai, notre auteur azosambela azosenga bamisusu bamipesi na bamayele mabe ya mokili oyo babosani kutuke yo ne nzambe, nzambe ya nguya nyonso. Kolo Yesu belamela ngai. Ezali interpellation mpona biso oyo tozoprofite kosala mabe na kati ya mabe. Pasi ezali me biso susu tobakisi susu pasi na kati ya pasi. Biloko wana totika yango ntango tozobondela pa tata nzambe akosunga biso, me biso tobongisa ezaleli mpo ayokela biso mawa, asalela biso oyo toza na yango posa. Kolo Yesu oyo akosilisela biso bapasi nyonso, oyo akopesa biso solution, ye bazali na biso pembeni. Papa tosilisi bongo na komba tata mwana pe tata mwana mosantu. Merci papa dirigeant kozonga na yo. Merci chorale dirigeante pe merci Faki. Koloba ete biso pasi na biso nyonso topesa yango pa nzambe na biso. Nzambe na biso ndi tata Simon Kimbangu. Biso ba jeune batieli biso motema. Nzembo elobi ete tobosani ke nzambe na biso azali. To mipesi mingi na mayele ya mokili. Kasi mayele ya mokili yango te mtu kopesa biso kinya. Oyo ezali komona na biso ba jeune na mokolo na lelo. Papa yangi na kontima yambo atika biso
atikaki koloba na biso ete bino bajene na kati na Lingomba mobulu ekokɔta na kati na mokili mobimba makambo ya ndenge na ndenge kasi bino bajene surtout bajene bozala prudent tozala bana bososoli pamba te ye alobaki makambo yango ekobanda a partir ya 2000 ekobanda a partir ya 2000 kasi bokota na turbulence wana te bozala makasi na mabondeli po ete bokweya te na baturbulence nyonso wana tala na kati na Lingomba tala na kati na mokili mobimba na mboka na biso RDC banda 2000 likambo nini yango ezali koleka na kati na mokili kino lelo oyo 2026 balobaki ete tozala kaka na kati na cercle tobima te pe totala a partir ya 2000 kino lelo le 4 août 2026 nani yango aza kobondela biso etumba yango oyo toyebi eke papa Simokimba Mukiangani tozala bana ya bososoli na 2000 wana papa de Alunga na Kiangani alobi ete makambo ya ndenge na ndenge koya kasi botonga Yelusalemi malgré na mpasi nyonso wana botonga Yelusalemi na ntango wana tozali korepete yango komata na Yelusalemi ezalaki kaka na bambuta batambolisi mbala misato na mobu mobimba le 6 avril, le 12 octobre de chaque année et puis le 25 décembre. Na ntango wana Noël ezalaki le 25 décembre. Papa de Alunga na tikali kobongisa à partir ya 2000 wana alobi ete Lingomba surtout bajene bomata na Yelusalemi mpona kotonga nkamba Yelusalemi ya sika akaboli biso mouvement nyonso faki mutu abandaka le 6 juin banda ntango wana papa Simokimba Mukiangani atikali koorganize ndenge bayokanaka na papa de Alunga na ndenge nini biso nyonso tobanda komata na Yelusalemi oyo biso bajene ya mokili mobimba bapesi biso date ya le 4 août de chaque année tososola na esika wana tozala bana botosi sika tozali kobima libanda malgré ngonga si ekei me ndenge batindi biso toye kotonga mabondeli mpe misala bimbielekela oyo toye nango totia po ete esala misala kino milulu na biso ekosila tolanda toli ndenge batata bateyi biso na kati na bolingo mipeko mpe misala nkombo ya tata mwa mpe tata molimo santo amen.
lukandama i lumonzo ya lubakala lubaluka ya talakolentilu nolo lusungi kalonga vunda vanafulu olokonikuka mbungi ankuamami lusunzuluka ntindu lukandama ni mukunda lukunati bungi andizuka tata wangisi lukulula moko kabu dia bina tidak beda dengan fulukeno nolo bivuka den vidusu lupaluka kunomoto nolo mungkubalanu anyatura vidusu bungi
Kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto ya liboso tata Konzabule topesi yo merci pamba te obatelaki biso kobanda 4 août 2025 lelo tokokisi mbula mobimba tokomi na 4 août 2026 ebele elekeli biso ya malamu ebele elekeli biso ya mabe me espoir na biso elike na biso totiaka ngo epai na yo nzambe na biso na mokolo mwa lelo toye lisusu korenovele alliance na biso bana na yo liboso na yo tolobi ete tokozala kaka na nsima na yo mpe tokotosa kaka oyo ezali koyebisa biso e tokokontinue kosala oyo ezali kotinda biso mpo ete yo pambola biso na bafamille na biso na misala na biso mpe na banzoto na biso na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Mosanto. Amen. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Kamba oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Espoir de l'Église. Papa Simon Kimbangianga oye! Papa Simon Kimbangianga oye! Papa Simon Kimbangianga oye! Papa Simon Kimbangianga Simba Meka Nankele kombo ya tata ya mwana tata Molimo Mosanto na ngonga oyo emonani ete biso bajeune toyi kopesa fleur d'alliance elakisi ete totie motema na biso na papa Simon Kimbangianga eza boye te na 1921 ezalaki na ye moko papa Simon Kimbangu mpe na 1951 na mokolo na lelo bango nyonso misato ya bule papa Kisolokele papa dia Lungana mpe papa dia Ngenda Kontino bazalaki represente epai na ye moko papa dia Ngenda eza boye te lelo oyo toye kosala alliance na 105 ans na papa Simon Kimbangianga eza boye te alliance oyo toye kozongisa ye mpe esi ayambi yango pamba te esi alobi deja na biso bajeune na nzembo ete tosala confiance na nani na ye moko kaka po abongola biso tokoma banani capable de diriger dans tous les domaines. na badomaine nyonso nzambe akokosaka tozala kaka bana botosi soki totosi batata baza prêt mpona kobongisa na biso kasi tozala na retard te
soki toza na retard oyo bakoleka liboso bango nde bakozwa eza boye te kasi susi ya bapapa eke biso nyonso tozwa eza boye te tozala kaka bana botosi. Merci na fleur boye kopesa biso okombo tata mwana etata molikosa tika na kombo tata mwana tata molikosa Voilà, Faki Bimisa.